makolo esali nini? Babwakelanga maladi. Babwakelo maladi pa ya nani? Pa basemeki nanga. Po nani babwakelo maladi? Bango bakaniso ngai. Nga muto na bomi ndeko na bango. Donc c'est pourquoi ce monde papa chic, les moments que mutasa na Saint-Esprit na katina ye, to bato zo blaguer na Saint-Esprit, to bazo blaguer na évangile, to bazo blaguer na musala nzambe ton église, papa ndoki akokota akubomba pasteur. Soki déjà moni muto zo tambola na butu, to na moi, azo moni lilingi na ye zo limwa. Oyebi nde to za soto zo tambola, okomona ka image na yo, mais soko moni otambola tele omoni ngote, yebaka déjà na ndako ngangesi bakanga yo. C'est que ça muto bomoyité. C'est que ça mort vivant. OK. Si ko tango to zalaki na magie, soki ba bengi lilingi na yo, ngena ko so malade si ko ba ndiko pesa partir ya lilingi na yo. OK. Yo kuno zo tambola, yo kuno zo lala. Na partir wana na koyebi satan mususu ke lilingi na yo, vimba makolo. Et lilingi wana ke zonga tindi sika yo zali. Et koti na kata zoto na yo, okoya ko sutuka mukolo moko papa cheke, po sa ko kwanya sali yo, tango so kwanya, makolo ba ndiko fimba yo. Maman wana, c'est-à-dire la maman premièrement, il n'était pas un bon chrétien. Asalaki maman oyo a prié kanaye, mais asalaki un bon chrétien te, oya koti na kata profondeur. Papa chic, mutazo memo na kata ndako nganga po abomayo, ko kanisa te nganga ko kota na profondeur te. Papa, tant que déjà nganga ça ko ben d'esprit na yo, c'est-à-dire à koti na kata profondeur. Bato monde bazo comme cet évangile faible. Et deuxième des choses, tu peux être un bon chrétien, mais il faut y belo komoko. Combien de sacrifices? Oh yo sali, liboso ya Nzambe. Yango mo papa chic, mutu tango azana sacrifice te. Ndokezo ko bundisa mama wana. Oyi ba sacrifice salate. Na le bakelo papa chic. Yo osa prière raison muke, mais ozo ko bundana ndoki oyo ya ndoki ya 5 ans, aboma 20 personnes. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, ta malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekole sa banetike, ekosombela bango jus. Tolingi to fete na banetike. Maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait bana. Tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus. Ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin. Biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo ko tisanzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te. Biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe pa kosepela na biso. Merci beaucoup. Bote bandeko balandi ya Chebiso Télévision, meilleur vœu, bonne année, joyeux Noël Nabino, balobi année 2023 au Rico qui est aussi là, 2024 toko kota na sengo, année à bénédiction, année à succès, année à élévation du sous. En tout cas, tout ça ben nzambe toko kota 2024. Tout ce qui appelle ma sumo, tout ce qui appelle ma mabe na sima to avancer. Oui, c'est important parce que tant nzamba bateli yo à condition année à sika, c'est pour changer. Parce que toi qui es en coufa, bon ça mais la bosse c'est pour la rater beaucoup de années à sika, yo c'est pour la mais toi qui es en coufa, mikolo eko diminuer. Tout bon on la mettez s'il vous plaît. Un grand merci à sponsor Nabiso officiel Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors numéro 1, il y a Chebiso Télévision avec Nabiso, Azana Nabiso en 2023, tout au côté en 2024. Azana Nabiso P, Azana Nabiso P, Azana Nabiso Tina Lilita, comme on a Jésus-Christ de Nazareth. Donc Azana Kumu,
mesdames, messieurs, le loto les sous na cadre pour informer bino. Ndé tout le monde qui l'autre fois na katia émission la Bravo Jésus, bien sûr ils allaient plus de stars et analyse sur Bravo Jésus Christ, mais tout le monde qui m'a cambolé na katia émission l'autre fois tika qui biso moké. Comment na maman moko aza innocente, comment na maman oyo asali bana bolamu, comment na maman oyo a kolisi bana ba koli pe ba komi bato, mais bana wana ba balukeli ba benye ndoki. Ba ke plus loin ba kenda kwa nganga ba sali ba kisi ba kwa kile manadi ya mbasu o ya nzoko to moni makolo mama ikovimba yango to ye lisusu awa to bengi si papa Josué ki tula to me ko pe ko tuna ye parce que hier on ta mondango ame ko expliquer biso ele karandeni papa bonjour. Oh merci bonjour papa Chic sango nini te nzamba zo batela biso vraiment toza malam voilà quand même sur le sambo poto ko ta la mozindo ya mission ko lelo. Seigneur, to pamboli bande konyo so bazolanda biso, to pamboli pe émission. Et comme ça te ndeko yambi biso na plateau, batela aussi barangère, batunyo surtout. Pamboli aussi mutunyo so doit partager mission na kombo na Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu, il a été biso moké awa. Comment on appelle que les loyo na kati etonga, na kati église, moto ya kisi pa komi ko taper a tie boire quelque maladie. Na kati église muto ya boaki muto mbasu na kati église muto ya bomi muto e ko sala na kati etonga est-ce que nzamba ngoza asu na kati etonga te po tomoni mama oyo makolo sali nini babwakelanga maladi babwakelo maladi pa ya nani po basemeki nanga po nani babwakelo maladi bango bakaniso ngai nga muto na bomi ndeko na bango papa mobala kufi bazwi biloko nyonso biloko nyonso bazwi somba dema pango na basemeki nanga bazwi ya na ndako babosani asa pe innocente parce que na tuni de mituna ya liboso comment expliquer que na kati l'église malade eko leka qui se kodi na kati etonga est-ce que présence en nzambe na kati etonga te ya no la pona no ba mituna ebelete et ça m'a rendu nini papa Chic merci mingi vraiment pour la question oyo. Première des choses, il faut maîtriser le komoko. Bible ça qu'on parlait biso que Zambe azalaki na réunion na banana ye tant bazol babana c'est-à-dire des anges. Mais balobi que Satan azalaki musikate. Il était toujours prêt là. Zinga. Tinkolwa tuniye, ya bozamba tuniye o uti wapi. À répondre le non. Na wuti ko yenga. Nde batuniye est-ce que on munzamba bandu ko tuna yo on moni mosali nanga job. Nde Satan bandu ko répondre. Et papa Chic, moi j'ai travaillé la magie. Ndokaza na capacité à kokota na 4 églises à opérer. Oui. Ndokaza na capacité ya kokota na 4 églises à opérer. A zupe molimu a mutu a bemi na ngwa kena yango. Donc ça bien la capacité ya kokota na 4 culte pasteur azo kamba culte abandu ko menacer pasteur. Et ça ko dépendre premièrement na mission oyo ndokazui pour aya kokota na ngona 4 églises. Et c'est pourquoi papa Chic problème ezo sala na bato ezanine. Église tant bato bazo ki na 4 églises il faut maye belo komoko bâtiment et ça sacré. Mais le Saint-Esprit va dans le bâtiment. Le Saint-Esprit va dans le bâtiment. Et ça, nous avons tous les missions. Nous avons l'émission, papa. Et là, nous avons tous les missions. Et ça, nous avons tous les matin. Premièrement, ça va matériel. Et le deuxième, ça va tout le monde. Et donc, il y a dans 4 églises. À ça, la capacité au moment même pasteur. Et le Saint-Esprit, papa, il y a dans la carte bâtiment, et c'est que mon tuloko la tongue église na monene, à la tisi yango ba mwinda tiang ba biloko minene, a tie ba caméra sophistiquée, mais le Saint-Esprit dans la carte non. Le Saint-Esprit a ça ko ya vanda, papa Chic na carte ya mutu. Mutu uta na Saint-Esprit na ndaku na ye. Il faut te bagelo quoi. OK. Mutu uta na Saint-Esprit na carte ndaku na ye. Et tango azo na carte église, le pasteur va ajouter seulement les enseignements et le pasteur va ajouter seulement l'onction. La carte à Moutouana afin que le Saint-Esprit soit dans la makasi. Même papa Nangaï, imaginez-vous.
mutu lisumu moko mutabima ki lobi atia sali bondumba asenga lango pardon aye nango l'église asengi pardon dimanche wana le même effet dimanche wana le même effet papa nzamba za tata mwasi na biso taza koko na biso te aza mama leki na biso fanda na banda de teke na botoki na sakani na tongo medipo non donc c'est pourquoi ce monde papa chic les moments que mutasa na Saint-Esprit na kati na ye to bato zo blaguer na Saint-Esprit to bazo blaguer na évangile to bazo blaguer na musala nzambe to l'église papa ndo chakokota akubomba pasteur même ba bendo pasteur soko le kaki na cher vous allez sanctifier te ba bomba yo si le pasteur a une vision te ba bomba yo ba uzome mon tim na kati église ba kena ye parce que la Bible c'est clair que peuple sans révélation et ça peuple mort et ça peuple recouffa donc et là quand on se fera mouké église et ça la les moments totel marana cher na soteya misu nanga za déjà refungwa papa chek munoko nanga zoloba na soteya misu nanga et ça refungwa matoi nanga et ça refungwa donc nazo mona batu pe nazo mona des esprits donc ma bengo salema de la côté attention na monde ba ko réclamer dans cette église Bible sur le banabiso boy Pierre peine à Jésus-Christ Pierre peine à Jésus-Christ mais Christ a dormi toute la nuit papa chic imaginez que Christ vivant Pierre vivant Pierre près de Jésus mais il est réclamé papa ce qui mutabanga ane nzambe taka na satenge l'église sur un doka hollandais a hollandais o liaye akotafuna ya tiepe mungwa nakama pilipili ya basenza tse likolo na lié mais moto nzambe problème ezali ya moto yemo ko ya na église to zé premièrement tempelo za sacré nzamba za esika wana comment expliquer donc abanga ka tempelo te parce que tobi ndako ya nzambe place nzamba avandaka oui donc esprit na ye ba ange na ye bazalaka wana ndeto ka bible selon makomi ya nzambe ke présence ya nzambe eza wana on a moto so na problème a okene likolo ya tempelo yana asali prière pour ezesika mosali na ye atelemaka po a prêcher maloba ya nzambe maintenant comment expliquer bandoki ba kokota wana mais si papa nanga na vous expliquer le quoi première des choses si le pasteur il est appelé Jésus-Christ comme il était loin il était appelé il avait aussi mission sambatine de la qui est à cela qu'il a capacité pour défendre Pierre mais les connu ne sont sali ma papa nanga chic la plupart des églises que nous voyons papa et sali oyo mutaki ko sala ngona sentiment nzamba yoki nzambete papa nangai na yoki nzambete et c'est que tu vas sonner na tata molimo na ye tse libaya ye par binga to tse le bende papa autour de l'église la concurrence o yoki nzambete papa chic aucune coup d'église a bongo plein ba mettre sur l'enlèvement ba parler sur la spiritualité ku ne zakaka ba solo ndenge ni balambaka ndenge ni moi ça refanda na libala na ye OK ba so bosala que Jésus Christ il viendra ba so bosala que ba tuna est kuna ba so kufa ba so bosala que non c'est ça l'andele le babilo ko so mona ba ndibilo le papa ba fandi la prophétie qui t'a dit que la prophétie ba so peut c'est vrai tu l'as dit ma prophétie combien awa papa avant l'élection ngana le gars qui papa chic de sala no mission awa na yebisa yo eloko moko awa candidat ya présidence moko tako kufa moko peta ko sala afese bonu ka mission boso ngisengo mais le Roland alors qu'est-ce qu'il a dit papa Roland biloko ni ndalobaka est-ce qu'il a coûté Dieu alors quand ça me bien que na kati na awa mutu moko va vendre la chaise roulante mutu moko l'élection qui ça mais lobby l'élection ça la papa mais aucun nous compte là-bas il y a plein de personnes papa Roland le mec élection qui ça la tête mais non l'élection ça là vous voyez mais yoka ki zambe professeur ko examité que moko on vend dans la chaise président comme parmi ba candidat moko on vend dans la chaise Roland moko akokufa est-ce que yoka ki zambe bien papa et si quand nous sommes mensonges exact mais si quand nous sommes publicité vendue papa ne dis pas que zambe dans la zambe ça à ça t'entêter à cette minute où tu as la cala film mais non papa le moment que Mokambi marche ça malamuté yebaka ke ndoka kokota à travers la carte église papa problème est bon malelo kongwezanini mutu ça dingo ça la pasteur mutu ça boya la alota ndoto kaka ke non azotambusa batabami bala ko fond l'église abosal batabami bala ko tuko ça pe bana mi bala ba pesier abosal batabami bala na professeur ko to ça pe mi tuko mi bala ko somba et ko to ça ma pango mi bala ko somba et ko to ça la pe dans ndemo zo kufa OK osomona papa donc c'est à dire que les moments que muta comprendre langage ensemble te papa chic donc tout
ekufi. To ekufi. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, mais tout seulement moké n'tsoko. Les loyaux, est-ce que innocent peut parce que boire qu'il est maladie et juillet. Neti maman oyo asa innocente, on voit qu'il est malade ya n'tsoko peut juillet. Côté ni na folle qui et ça la maneng. Papa Chic ngala zo pesa non avant na bando pesa ba réponse bandeko wana na ko pesa conseil na bandeko nyo surtout moto nyo surtout Papa Chic oyo mona ka betaka lisolo na kenda kinganga na kenda ko talisa kimaye potongo moko akoboma yo Papa Chic epanganga innocence à la kate epanganga koloba teke naza innocent bato ebele lelo ba mariage ekufi bango bato ebele lelo ba koti mabele lelo bato mingi Papa Chic to solo ba basala ba maladi na nzoto Papa Chic eza kaka teke muto azali coupable na likambo okoto sala innocent le moment que za na nzambe te Papa Chic vie na yo eza kaka na kati ya danger soki to zup som 91 soki na bosani te David asa kolobelo komoko alobi ke basa konuka aminanga basala ngo mabel entre temps la sali bango le côté Papa Chic ba innocent de bango ba kufaka et yango lo moni na kata spiritualité Papa Chic muto ko tolo bateke non ngana sambela kate ngana sala ka boyete ngana sala ka naître et yango na so kebisa même ba journaliste mingi papa o ba sa ko bebisa bana na nzambe muto sa ko leka na télévision fona ko bana na nzambe ke vanda na ndaku ko kenda ka église te ba pasteur ba miyibi asa ko bomba yo ndoka ko zona facilité Papa Chic sala ka ndenge nini le moment que mutoazo ya nanda kwa nganga et lo kwa liboso nganga goye bisaya lobi pesa ngai kombo ya mutu wana il faut même kombo na ye complet tango memi kombo na ye complet ako travailler kombo wana ako telema ako benga kombo wana kolo kombo exemple soki kombo mutu wana ezali machanga ako telema bengi yo machanga yaka soit okotuko bima en esprit et lilingi na yo ebimi soit image et lilingi na elongine koto bima na mai to zala kana biloko mi balé to misato soki déjà moni muto azo tambola na butu to na moi azo moni lilingi na yezo limwa oyebi nde to za soto zo tambola okomona ka image na yo mais soko moni otambo ko tele omoni ko te yebaka déjà na ndako ngangesi bakanga yo Papa Chic parce que et c'est là que loko moko tanganga soko benda esprit mutu et loko parce que to saki ko benda ça et lilingi wana et tango lilingi wana ko se présenter na bon moto boy Papa Chic absence lilingi wana que ça là même soko mungo yeba ke mutu oyo okuta na mutu lanzela olingo yeba ke mutu abuti asa mutu normal to asa mutu normalité tala na peine na yo so lilingi azate yeba ke ça mutu akufa c'est que ça mutu bomoyité c'est que ça mort vivant si ko tango to zalaki na magie soki ba bengi lilingi na yo ndena ko so malade si ko bandi ko pesa partir ya lilingi na yo yo kuno zo tambola yo kuno zo lala na partir wana na ko ebisa tango susu ke lilingi na yo vimba makolo na bandi siko ko vimbisa makolo na lilingi na makolo o ko vimba makolo na niveau boye o ko vimba makolo na niveau boye et que banda à partir ko kwanya kama mu ko segesa le tango ko kwanya makolo yo minene alors na zongi se lilingi na yo lilingi wana ke zonga tindi sika yo zali e koti na kata zoto na yo okoya ko sutuka mukolo moko Papa Chic pour ça ko kwanya sali yo tango so kwanya makole bandi ko fimba yo donc eza eloko oyo ba pesio na butu oza innocent oyebi eloko te mais ba tindeli yo maladi pe eke simbi yo parce que na kati na yo ti apporte pas Jésus Christ de Nazareth. Au monde papa. Donc et ça la mingi ndenge wana. Même bato ça la ka mona moto asa na esprit ya oppression. L'idée ça qui na bi bomba. Ozo mona moto na kati na ye ba biloko moko kaka ba oppression. Et ça la ndenge ni les mêmes choses. Na ko benga yo esprit na yo na memisi yango biloko. Soit na salison makamba mabe. Tango yo ko zonga esprit na zonga o mona moto na kati na ye asa na kimiate oppression ba pensée négative na mato ya zoka bato bazoloba azomona bato na ba mission zoka sabe eke nsampe mtozo la biloko wana OK pendant la nu ba pesio esprit na oppression suka nango komi yo ka posa même momi boma. Wow. Donc ça papa
ba robende esprit na yo tout comme ba kozo iba photo na yo tout comme ba kozo iba matambia makolo na yo papa chic ba ye nango na mai soki ezalaki so ba yibi makolo na yo bo makolo mutu bongo pousser makolo na ye ba ye ba boaki yango na mai automatiquement et comme bimisa yo mobimba. Est-ce qu'on est na kaya mama ou malade babeti wana ekota kindenge ni par exemple kaya mama wana soko moni ndenge wana c'est-à-dire la maman premièrement il n'était pas un bon chrétien. OK. Première des choses asalaki mama oyo a prié kanaye mais asalaki un bon chrétien te oyo akoti na kata profondeur papa chic mutazo memo na kata ndako nganga po aboma yo ko kanisa te nganga ko kota na profondeur te papa tant moni déjà nganga ça ko ben d'esprit na yo c'est-à-dire à côté na kata profondeur. Mais problème c'est ce que il faut baya beaucoup taper une profondeur na kati na yo papa chic. Le moment que bakuti le côté, il y a pas quelqu'un qui récupérer yo parce que c'est la sécurité. Ba yo ça la sécurité te. Ba ange zabe fait penena yo ba ko ça la tête papa chic. De moto on pose la question ko kanisa te que ange zabe tambo na pa mutu nyo soto. Oboni ba to monde bazo comme c'est évangile faible. Donc il était pas un bon chrétien. Et deuxième des choses, tu peux être un bon chrétien mais il faut y belo komoko combien de sacrifices oh yo sali liboso ya Nzambe ba sacrifice modèle ni l'homme de Dieu. Des sacrifices, on a plusieurs sortes de sacrifices. Papa chic. Biso to koma kana niveau o ezake na mbongo na yo moko o sombi katam sur 20 pièces même denga neto so ko papa chic to préparer ngo to ti ensemble na yo to sombi ba pièces blamba to bengi si ba veuve même une église na ngai o yé aussi ba image to kaboleli ba veuve wana papa ba pièces bilamba. Tant que solata, c'est un sacrifice, papa. OK. Sacrifice, monsieur, papa. Tout ça ne va pas faire. Mboule sili. On laisse de se faire combien de fois? Il faut y aller au Kouana. C'est un sacrifice. On gêne combien de fois? C'est un sacrifice. On bâtit montagne combien de fois? C'est un sacrifice. On a livré des prières combien de fois? C'est un sacrifice. Mais ce que les chrétiens, ils ne pas bangote. Papa Chikika, remission auto sala. Maman m'a benga papa. Boni, c'est bien maman. Nazaka a besoin de prophétie. Tout nous a besoin de prophétie. Au moins nous bilanga matembele na wenze to na zandu ko babuki ba kaka na facilité boye. Bazu yango ba pesi yo. Kende panganga. Kende panganga so ni prophétie mbango mbango. Mais point il y a une prophétie. Papa chic. Tala. Et ça, le miracle, les sur la Bible, Christ, il a refusé ça. Bah tout le temps, bah jour, bah zongi deuxième fois, bah il y a bolé ma paille, si ma boye pour boye ma panani, ma bébé mec en balamoko. Papa chic. Nzamba zangangate. Papa chic, comment de ça la kaboye? Ngana kotola na butute. Attends la bosse 2 jours, 3e jour. Il faut na na famille na prière na famille na liboto na prière. Nzambe batela mosali no papa chic be mission so sala à côté ça la menacer batela yi. Mais ceux qui bilika belingo yelo papa chic ngefu na mona yango. Ceux qui danger moko boye ya ko la ko bisangai. Poto message poto yebani. Papa kaka mukolo moko senga ta prière. No ba ke papa bonde na Nzambe. Na se wana ndenga na kotuka bandoko bondolo Nzambe, Nzamba koto chama loba. Yomba na boko prophétiser ponanga. Papa na yebite mapa kovo, lipa ipaki o, lipa ya nino kutika na nzela bo banduko lokota yango. Yango moni la plupart ba tozo sila. La plupart des chrétiens parce qu'ils voulaient la prophétie, mais ça a besoin de prière. Ça a besoin il y a parole de Dieu. Il y a ça besoin prophétie. À mon avis moi. Siko yebisa ibatabongo, yebisa kaka ke non, nyoka munene, nguma alingi ya fongoli monoko. Peu quand maman ngwa lo bien. Ba professionnel c'est le modèle ba pasteur ka kitsa sate. Na yebite, ba pasteur ka kitsa ba ba professionnel. Yango le papa chic, mutu tango azana sacrifice te. Ndokezo ko bundisa mama wana. Oyi ba sacrifice salate. Na lo bakelo ko papa chic. Yo osa prière ezo moké mais ozo ko bundana ndoki oyo ya ndoki ya 5 ans aboma 20 personnes. Ali atata na ali mama na butu ba commissaire pétat général. Mais yo na bonzambe même diacre l'église ba commissaire yote. Même protocole commaté. Mais au lieu de mandoko bitumba na un général oyo aboma tata na mama na butu ba commissaire général. D'accord. Papa c'est qu'il faut tout ça là-bas tout.
Les chrétiens sont dans l'église. Donc, il y a des réalités. Il faut ça l'enseigner. Bon, ça peut être mataka. Pasteur azotabi non. Niveau par niveau. Oui, niveau par niveau. Moi non na lingi nzambe. Ya fukama asobi mafuta likolo na yo. Okende liboso. Bako simba yote. Bakolo maloba wana papa yango zo vendre sa chrétien. Ndoka na buto koti yo makasi. Neti mama oyo babwaki malade oyo. Pasteur na ye a bénissa ye combien de fou na ye. OK. Maloba ni pasteur na ya lobaka sai ko loba pona ye chaque année. Papa chiki ndenga neto zo kota na sikabo. Il faut avoir un père. On y a bénir yo. On y a osé voir na pour na ke année ça le la année succès, année tambola na grâce, protection, liwe ko salate, bando ki ba simba yote et Josué et tambola na yo. Siko papa, yo ça na pasteur wa atu maboko te, mon dimo kenda ka église, ma bonza na yo suka na 1000 francs. 1000 francs wana et que somba même pas papier mouchoir. So mukolo bazo senga ke to somba ba tolo to ton église awa. Yo telemelobi ba pasteur miyibi na ibaika mateya oya boye suka lango et suka kaka awa et ya kaka awa okoma déjà prophète ba pasteur oye ba place mateya bandeli parce que suka là papa okuta na baku mais on se manque pas de Dieu. Bible zolo bana biso bongo tanga de Genèse jusqu'à Apocalypse et si comme côté samba le bibo mekanga mais atango aye na domaine na sacrifice alobi bo mekanga ceux qui n'a pas fongolé la bino malilisa yalo la terre n'a pas menacé bino. Papa, amen. Bando qui baso c'est la puissant, bando qui baso c'est la fort, baso dia ba chrétien, papa nangai parce que dans l'église, on n'a pas de bons chrétiens. Et à l'église pour le moment, on n'a pas aussi de bons prophètes ou de bons pasteurs. Mais l'homme de Dieu n'est pas maman oyo yo kolbana yini. Bon, quand maman oyo, il faut na tala ngona. OK. Soki na monika wana soki na bondeli nzambe la roto longola yango. D'accord. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout qui na suka ya émission na rotika on a plateau comme toujours. Bando babolingo café bien-être est comme disponible na chaîne sur télévision. Bobengi mingi bo ça la commande et ou talibana mboke ya mais ça déjà disponible awa na chaîne sur télévision. Bobengi biso ou ye ozwa yango ye ko teka na $35. Donc ezali awa ki mobimba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïdes, maladie kidi et ça ko traiter makambu ebele pour ne pas tout dire ici benga ozwa ba café na yo bien-être zawa ils a sans effet secondaire, ça veut dire qu'ils ont un effet moroté que non sur une ni boy na boité mais sauf que quand tu consommes ça tu as moins alcool hein parce que tant on met l'alcool na yango au baby ça makasi ya kisi en tout cas bobenga na lumbango $35 na lobi moko cure ezali 3 cartons pour ça la cure mobima selon ndenge ba kotekela yango mais déjà na carton moko déjà on a déjà un changement total na 2-3 jours au jour lobiko na bandi mesdames messieurs l'homme de Dieu il est là ba fait yango l'homme de Dieu to moni diable ndenge ba accident ko salama ba kufi ba tabo hôpitaux ba disposition ni bo tché pour na toko parce que diable a linga mingi ba le 25 hein, avant le 25 dé to mona makambo salama. Est-ce que l'église pourrait voir il aura un modèle voilà pour na koko sa peuple de Dieu na 2024 madame? Oui, naza prêt même de connu sur toi Monique azana pasteur était to ko benga ye akoto benga na déclarer pour na ye année zalela ya ne malam. Donc naza prêt donc même pour na moto sur un bon chrétien o ya Monique azo ba ku ebele azo ba déception ya biso ba sali nzambe to milongo la te pour mu yaka moko fingisa ba yaka nyoso tout. Très bien. Donc azo déception ba ya biso ba sali nzambe a benga na ko déclarer le colon ye et na ko orienter année et ba ange nzambe ba ko arracher na dans chaîne sote ko tuko za na 2024 na ça près anyo surtout et pour na maman wana bobongisa na ko kende na talika na ye ce que sengi ke na longola malade non longolango pour na za spécialiste biloko wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu ntamba pambola yo amona yo merci na partenaire na biso Jésus-Christ Nazareth donc c'est comme l'homme de Dieu moi orientation moké et puis prière pour battu nyon so c'est qui prière il y a l'homme de Dieu papa je sais qui tout là nzamba osela ye mingi bosengaki donc ana plateau aye pona spécialement pona yango pona ba fin de l'année à ba fête donc tikaye père botika malamu donc nabanti natikelo maloba merci beaucoup. Merci. Bana na nzambe nyonso tout partout bisika bozali lola e pambola bino lola ezala toujours ya kufungwama parce que tozala kondima ke
année et que vous allez la biso année à malam et na landa qui même ba prophétie. Oui, il y a des hommes de Dieu que Dieu a fait grâce pour na ko nzambe ko fongola bino misu, mais année toza ko kota ba élection et ça ko salema et na yebi que il y aura des morts, mais ba mort ngo nzamba talisi basala na basala nzambe mingi, mais ngai na za ko benda matoyi mingi na bande ko na biso oyo bazali na mopanzi ya Katanga. Place où on a des maquillés que sopana mingi, place où on a aussi il y aura beaucoup de morts, vraiment tout chrétien, tout pasteur, oyo fandi na Katanga, grand Katanga nyo surtout to este, bozwa mingi temps ya ko bondela afin que maquillé tangate. Kinshasa kimie ko sala nango kama muke ba province mususu kimie ko sala kama malamu, mais este e ko sala penza mabe ko leka. Na lingi na meka ko expliquer biso me bien aimé à ce qui concerne oyo même to uti ko lobela awa na papa na biso chic. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens où basa ko kufa, basa ba innocent. Et ça va pas te belé, où le basa ko lela, basa ba innocent. Et ce que tu suis Mukanda, il y a Romains chapitre 8. Au comment on a kuna Bible ça ko parler biso, Paul belu koni la sa koloba. Mais bien aimé, Bible le dit qu'il n'y a pas de condamnation. Mais aujourd'hui, vous verrez que des gens sont condamnés. Ce qu'on dit Mukanda, il y a Romain, je crois, chapitre 7, verset 14, qui dit au moment où même Paul a dit que bolam o nazo linga na sala, nazo koko salate, mais ma be o nazo koboya, yango zo komela ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, on est innocent, on continue à la réclamer. Et les moments que le diable a ça qu'on réclame yo, et ça te bien aimé pour asali sa yo black, et ça pour azoyo à côté sa yo na katabolo konaye. Mais bien aimé, en 2023 makambe simba quitté, 2023 makambo nyo c'est cela qui a kolala parce que tu étais réclamé. Tant que ça qu'on réclamé yo, ba kontu ko soit poso ya mbembe, ba kontu ko soit poso ya koba, ba jouer lilingi na yo ba tie na kata poso ya koba, ba lobi ke ane oyo nyoso ko sala ke sala la, nyoso ko sala et que tambola lokola tortilla tambola kambe bien aimé dans le Seigneur. Le moment où ça réclamé, imagine yo ba côté si yango na kati ya nyamwa chanza ka couleur on to benga caméléon. Le lot so komona que couleur ça ko changer na vie na yo. O c'est que na bozu mais nyo so ça ko changer parce que tant ba réclamer yo ba réussir yo ba zu yo ba côté si yo na kati ya poso to na kati ya ndaku ya caméléon nyo so ko sala ke sala malamu te. Combien de ces melongoyo? Parce que tu es réclamé. Christ a lobby. Pierre n'a bondé boutou mobile parce que Satan a ça qu'on réclame. Mais bien aimé, raisonnez très bien. Pierre, près de Jésus-Christ, mais il est réclamé. Paul, serviteur de Dieu, mais lobby que bon l'amour n'a zolinga la sala, n'a zo kokate, mais ma belle n'a zo boya zo komelanga. Mais bien aimé, et ça n'a bilo comme mususu, et zo komela yo, et ça n'a fina yote, et ça n'a pensé na yote, et ça bilo qu'on s'en va préparer. La Bible dit, Christ il est en train de dire, Dieu il est en train de dire, je sais les projets que j'ai préparés pour vous, non les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Mais tu pries, il te voit que des choses si ça marche pas. Combien de melongwe, combien de bandes ont fait là? Parce que tu es réclamé. Que Dieu vous bénisse. Benga biso. Toza wana pona ko sungola ba prière. Benga biso. Toza wana pona ko longola tous les sortes de réclamations. Ba te bele bazo benga. Tozo bon de la pona bango. Tozo bénir bango. Maman moko benga kingai awa. Ameki ko expliquer rabi papa ba docteur ba lobi na ngai même que non dans 2 jours 3 jours il faut ba sala avortement parce que ba sala nga avortement foncé parce que ba lobi que moi na libumwa za malamu te. Mais j'ai pris le temps na yebise moi na wana kubimate. Na suis mai na bonde di ponango. Na yebise que passe aussi là. Mais ce qui passe fait katanio, le kelaka kanzambe partout yo ko sala même kiti tela nzambe na l'église. Le loto soloba na ba docteur ba kamwe moi na zaki na position malamu te moi na suis position malamu. Imaginez-vous na Canada bisiko traitement ezali na ba Canada bisiko ba pareil ezali mais zamba zo dessus ya ba pareil na bango zamba zo dessus ya mbendesi na bango
Tout ça que ça la même délivrance à bana bakindoki. Même la distance, tu vois que non, moi na ça à ça la kindoki. Ozo là, ozo l'autre moi dans ma bé. Appelez-nous même à la distance, on va faire la délivrance de l'enfant. Parce que moi là ça réclamé. Tant que moi na ça t'en a récilié à relia kakayo. Vraiment samba pambola yo, numéro na biso téléphone, le col à mon messano, ezali plus 243, on ezali code ya RDC 85 61 94 012. Pardon, na sangisi des numéros, bon limbisa biso moutier. Numéro na biso ezali plus 283 85 61 94 0 Nasuka. Et le numéro de besoin Vodacom est allé 081 41 88 012. Donc ce que bengi biso et que ça la malamu et mais bien aimé et le basuka na ngina lo bakaka bobo sanate ko sunga bana na biso ya ba orphelin nzamba ko sangate ko soutenir peyo. Tala ba image okomona ba image soki bande ko ba kusunga biso okomona eta ya bana wana okomona vie ya bana wana eza vie moko ya passe lisungi na yo ekosunga soko ko benga biso o soutenir bana wana atane lamba atana secret moko po ba fêter longo na yo nzamba mawa akobosa na yote akobosa na pe yote moto nyonso so sunga ba kofele nzamba kotika pete ke bana no batika na ba kofele numéro na biso wana ezali na Voda ezali na M-Pesa ezape na Orange Money okotozala na 1000 francs pour bana ba fêter et que sanga te samba ko sanga te ko pambola yo numéro na biso yango wana eza ko leka pe na c 085 61 94 94 0 à la fin 081 41 88 88 012. Vraiment zamba pambola bino et benga na téléphone parce que na émission boye c'est difficile pour na bonde de la pona yo benga biso. Bon de la Ponayo, n'oublie pas de soutenir nos orphelins au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226.